émission mo ya Pecho nani babenga yenani wamona uta mboka oyo atia batentira jaune nana ngwana susu émission mutana ozolakisa yo fufutaka emeaka ba ngalobi wera yo bebeta no kesa wera simba te na babomaka bato malgré tout leader yango babenga ba leader wamba ba leader manzanza kaka Robino wamba leader manzanza Seguin obeta mbonda je crois Seguin obeta mbonda vient que Seguin mignon maniata je crois obeta mbonda wenge mais wenge tango zo foyat so wena mamunyo sote siko monte ke ba mamunyo esimba te na spiritualité pembe ambea oza okese pe ya ovanda te donc mbe ambea osakana te mbe n'est pas leader ye moko kasi on oloba te mais tango yoke yo moko sunoli bango musuku na ebite boyo bakangaki voilà on est reta blokaki parce que akoma oluka kota tirki mais wenge tango ye wenge oyebi bulo te baobeto 12 au matata wenge bapesa pe éducation wenge eza okese babandi te Cappuccino le boga Cappuccino te ye te obi ye te yo sa fierté te ye niveau ni ana moke ye faka aza na wenge aza na formation. Bonjour, bonsoir fidèles internautes, bienvenue sur l'émission le plus suivie de la capitale, Awa Bisso, toujours. Je suis là, présent, votre présentateur. Oh, il a vu nos actualités. Nyon sonné, s'est passé dans Angola parce que on a le bar Miss Girl ou rien. Sur Miss Girl Télévision, vous s'abonner, vous aimer, vous partager. C'est votre manière de nous soutenir pour que nous irons encore plus loin. En tout cas, ma manière, nous se broter la Bisso sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos télés. En tout cas, on a Pessibino Nyon Sombote. Je vous aime tous, les abonnés de Miss Girl Télévision. Alors, encore une fois de plus, fidèles internautes, sur ce plateau, je suis avec l'artiste et musicien Yazanae Drummer, quoi, comme on dit. Il y a une musique à maison mère. Batunsus d'avoir mis tout la question, la qui ça, Yama Aena Angola, non, tous on a des blaisons tempo. Il y a une musique à maison mère, en tout cas, il y a une vous allez connecter parce que tout ça là bien on a des blaisons tout sur la mon soleta lié tout sur la mon soleta lié moroté et puis ainsi de suite. Avant de lui passer la parole, je voudrais aussi vous annoncer, vous donner quelques annonces avant de passer la parole à mon invité de ce soir, des Blaisons Tempo. C'est juste que le 20, le 21, nous serons sur Kadi Kadima avec l'artiste et musicien Janely Mbemba. Bien chez Kadi Kadima, c'est-à-dire Ferrego la Aza le 20 le 21, Adidas Arena Koto na Angola tozana Janely Mbemba chez Kadi Kadima. Le 24 toujours, il y a moi où il y a avril, Tozala Bongo, et pas il y a JC Dar. C'est JC Dar qui nous signale aussi que Azo organisé concert, Azo organisé show pour nous rendre encore hommage et pas il y a Kuru Papa Wemba. Hommage à Papa Wemba avec JC Dar. Nous serons là les 24. Naba fanatique Nyoso Balingara, la bonne musique et puis Balingagi Papa Wemba dès son vivant. Je suis avec des Blaisons sur ce plateau. Merci à Sijanonga là, merci à mon équipe technique. Bon ça m'a bien pour Awa Bisso. Ils ont avancé du jour au jour. Kakanet solo là qui na bino. Voilà quoi. Merci Naba partenaire tout. La Pessibino tout boza tellement ébélé en tout cas. N'engé monsieur au déroulé na kotsa n'engé zalara héritier nommé le fils à papa na mon message na yo et ça lit bien merci pe bongo na Tchombele les conteneurs les déclarants Tchombele les conteneurs ya maman Amida Tchombele alors on a des Blaisons na ratamboka to betanon moins teke to panza moins teke pour Ezara Bisso. Bonsoir star. Ouais, balobi journaliste mboka vraiment talava na ye balobi ye mutakanga koto danger senga imna to leka donc bonsoir quoi bonsoir.
awa ezara Angola, aki Angola. Ouais. Ça dit biso to bara c'est bienvenue quoi. Donc soyez les bienvenus. Ouais, merci. Ça fait combien de jours de Blaison à Zana biso na mboka? Ouais, on a sali 3 semaines. 3 semaines déjà. 3 semaines. OK. Ouais. 3 semaines. 3 semaines, mais parmi moi chaîne sur ces zap et awa et moneka au jejagi bon, il faut ça rendre na awa biso na Miss Girl TV. Faut ça qui tala pe ya mboka quoi. Ndeni bangolé ba yambio. Ba minga bien. Ba minga bien donc vraiment donc na lié biloko mboko yo. Malgré tout ça mbali bosona ya. OK. Mais na lié biloko mboko esalinga pe bien. Na moni mna ke Angola pesa na mamnango. To yo ara Luanda mais na senti na ke Luanda yamna na vitesse bien. Mboka ya Kongwati Sébastien. Tala la place ça. Vraiment. Sébastien ayambinga kitoko. Naza pa na ye. Azana mna bien. Pepele vraiment. Les Blaisons boni sikoyo wenye musique maison mère na biso e pa Ndiama de la Forêt. Après sinon pe leader président Mbote Sigezwami. Ouais. Non bana d'abord pour saluer président nga babenga ya Noël. Ya Noël. On a aussi déjà benga ya Noël Makanda. On a babi on a présent na biso ya orchestre. Ma PC ba salam place ça. Après ce orchestre mo ba salam place ezali quoi. Malgré tout ma mwezo ya ndenge to lobaka morote. Kalate ma mwezo ya quoi. Donc à éviter quoi. Otiki orchestre na netani est-ce que ça va? Orchestre ça bien. Orchestre na studio, na yi maramo ezali moi privé par rapport ya ba maramnanga quoi. Na sola na chef d'orchestre. Et puis c'est que non na zo maramo eza privé. Wa pesa un accord, pesa un accord bon kende par rapport au ebi aussi orchestre ou mélodie. Donc bientôt na ozonga pona kolandela ba maramo susu tikalaki. Ba studio ba maramo mike. On a vu na minute puis Roger Monamboka ça déjà na Paris et c'est Motesike il profite bien aucune mission de service puis Roger. Ouais. Et bien quand c'est ça gros à la paix orchestre il y a une mission de service. Parce que trop puis Roger. Baza batimo babuni na wenge trop. OK. Bat ba loba ki trop bat ba finga ki fort. Mais babosa na yeke aza pembe na les rois de la forêt. Vraiment. Les lois za la nemo émission mo ya pecho nani babenga ye nani mona uta mboka o cha batentira jaune nana ngwana susu émission mona mboka boye na ngana yebi ano mona mboka yini mtazali présentateur toi c'est ano imana baba ngana yebi awe mela no baba ba opese ba 500 mais na yoka ki alobaki moi trop na te na ba raison na biso voilà alobaki trop. Moi, je suis musicien, Ozoloba. Moi, je suis un peu de temps. Bambandaka na bakati kuna ba village bambandaka na kati. Atia mo tentire boye petit mo. Ba mission ba utaka côté bambandaka wana. Petit Fali peut-être Rosa Petit Fali pour ba tentire ba. Ouais, Rosa là, moi wana. On a le trop. Il y a aussi comparé na Pirogeta. Ako se comparer na Pirogete. Alobaki trop. So Pirojaza pembe na nkoi. Neti ba poto wana ba wa peser le retard mais na le roi de la forêt. Na minto Pirojaza. Alega suna te valoba. On dirait ça wenge sko fo bazwa neti ba fan to batu mo boye ba jité ba finga pour et alerter. Non, wenge zatant. Et alerter wera. Wenge zatant so kitano ekoki pona ba voyage, au voyager. Tu peux t'en coquinoter et coquiter. Na minto Pirogé ba pese une année, so une année c'est belé. Pirogé na ta sali na wenge na te kokeka te. So mona na ki sali une année te. Omunte ke muto azaki na sima pese une année. Après une année ba repese sur 3 ans, 4 ans. Mais alobi trop na TV. Les Blaisons tempo na wenge pose à siko opportunité ndeti ba voyage, ça dit ba dire maximum les années ti ba combien? Ba voyage. Par rapport à nos asco ba opportunité na wenge. Faut années ti ba combien, ba dire ba combien d'années? Ndeti biso ba musicien. Donc ba ko tinda uta msuba sur 3 mois. Ouais. 3 mois après 3 mois ozongi.
ozomona ndeti venanga ya machine sebondo na pc bambote place aza iya kendaka ta moso ba 2 semaines azongi ke na compte ya boulot ake asali mambo asalaki esila yo ozonga ndeti pire ozi bapesi ye une année aovanda une année te omona po quelques mois ye mpe kini asali makambo mosusu apres azongi akomeli mpe bakwenda vutuka voilà jeune mpe sani efungwami. Donc voilà. Puis Roger moi na mboka en tout cas bon séjour en Europe, bon séjour à Paris et ça la bien mboka ya Richesse Chimba, mboka ya Charlie Luboya, mboka ya Tony Ngingi de Paris et ça la vraiment bien. Alors Deblaison, on aimerait un peu savoir moi Moukié sur Wenge. Ndeni yo intégra Wenge musique maison mère. Wenge? Mais Wenge za okese oyo biso to bana otala Wenge ba na rolo ba série to za ba petit parce que tu as dit petit na notala Wenge notala le roi de la forêt na yebi saka mère na bingai musalo na yekola oyo un jour il faut na betana le roi de la forêt mère yebi sanga lobi wera yo betana kesa wera et simbade na bomara batu na ba bomara batu aozanga yo ayepse telo te na fona beta un jour en kese o mais elo ayebisanga kaka soko ko beta na kese ona ko bosa na nzambe te voilà malé na bandi carrière quartier papa na yo travailler na Robino Mundibo on dit Centrafrique na ye à travailler na Robino Mundibo 2 ans. Après 2 ans, na yo travailler na lobeso ba série balongo. Tant vous travailler na et pas na Robino Mundibu. Ouais. Wana Robino za na Wenge. Wana Robino Longwe. Ah OK. Ouais. On a seulement na ye chiffre 9. Biso ba to beta chiffre 9 wana. Malgré tout leader ngo ba benga ba leader. Wana ba leader manzanzaraka. Robino. Wana leader manzanza. Wana ba leader ba studio. Ayembi na ba ranger kaka, omoni ke lo ebimi. Mais bazana mo ba leader te na mona ba maman na zo envier et si matin au keso parce que ça no kese mo ndirait à moi si ma palin quoi et là OK c'est mon ndirait si ma palin papa ba yela ngabali moko bo non lo beso faut que betele studio lo beso ngo Wenge bo pas lo beso na kenda comme nzonzing ayo kende to ba nous travailler si na yo mona ka ke pe mbea oza okese pe ya ovanda te donc mbea osakana te mbea n'est pas leader ye moko kasi on loba ti to travaille na une année contrat moko ye à je crois Burkina Faso auditeur apesi mbongo ba billet ba mission to okese mobimba OK. Intègre l'idée, vendre ça ba mission non, en est deux ans photo voyager, producteur apesi là boy pour na ba billet. Oui bino wazo na mbongo. Atina ndinga système. Wana est tombé, tolinga to fêter nini bonne année. Asuma basaki aloso ba nini. Abeta biso pe 12. Tenga na ke Burkina Faso, na ke contrat moko bo me photo solana mutango soke simbi na zo na orchestre. Azopi basaki aloso kabola ba mission ndenge ezalaka papa na mo ba enveloppe enveloppe te ça ba enveloppe basaki aloso ka mo basoso ndenge ezalaka kabola esili lobi nango bo basala ko kese na vina biso na Nikitantina na pese mote vina nga ko Nikitantina abeta na pese ba mote place aza basala ko kese bango mbali etango zana muninga na yo bosali makam basala ni TV contre mo ya gawa photo voyager na orchestre mais ba pese caché boy o monga ba billet voilà parce que yo jima mona tout au salango yo moko o chimbo na poche o sunelo orchestre yo kenayo sur place akendaki azuba mission kuna ba compagnie abeti ndulu après ndule wana je bira musugu ndenge zalaka bana batu bayaka ba 12h bazonga ba 0 ba palais donc makambo emonani faut ofungoli mpe motema voyager mpe base retrouver OK
mais tant yo ke yo moko sunoli bango musuku na ebite boyo bakangaki voilà on est reta blokaki parce que comment luka kota tirki akangaki basemo boyo ya kota e prison voilà bitanti na tikala na orchestre on tika na orchestre wana ba massa pe bazara même moral ba au travail après wana na longo na ke wenge kolonga kepe wenge bambangi bien na ndinga mabete OK c'est Bondo chef d'état-major voilà ayamba très bien asala test nanga normal bazui image nanga batindeli prise parce que na sala test prise azaki na poto maître ninja bazui image batindeli prise amoni test nanga normal ton prise aye atuni pe des blaisons bolobaki aza na ye pe bon rien de mata na matina travail si on mona ina vanda ina wenge OK mais ton vanda wenge na sentime na que oui OK c'est bien yango organisation ba mamnyo soza très à l'aise vanda na wenge na bandi boulot nanga kino lelo tisiko vraiment tant yo yaki à part Kakol c'est Bondo ya machine ouais okuta pe ba doubler mususu bazalaki ouais nakuta doubler à ça là on a je crois 8 ans oh ya yamba na ba héritier ya yamba ba mise belo balega na wenge nakutaki 8 ans yo yesiko na tani ni olongoli ye doubler ya Kakol yo ko mais wenge za boulot ya ibe obeta tena 8 ans na mais na 8 ans na siko aobeta ndio mono ndio mutuma oboye ne mwana mo wabeta na simandako wenge za okesa mnene za okesa simandako te soit azali na esprit ya wenge te mais na 8 ans déjà il faut kotina l'esprit ya wenge il faut iba maramtu mais pourquoi nga na yeka mbala moko bafanti c'est yo yaki pédale bien préparé yaki dala makambu na yo makambu nyonso mais wenge tango zo il faut yati so we na makambu nyonso te siko monte ke ba makambu so esimba te na spiritualité bo biso ya nzambe nzambe kaka ti très bien nzambe kaka petit à petit OK nango bien ne kaka ezalaka alors quand on parle moi je m'aimerais un peu tout sur long nettement lelo yo oza mieux placé pour ozala na wenge ozalaki te to conjuguer pendant le présent ozala na wenge on aimerait un peu savoir ngande tinga boye naza moi curiosité on est au koyeba quand on parle de 12 à wenge ezala nini 12 12 na olo bani yo ebela monde selon ngani na yebeli 12 alors net ko pratiquer les muninga ki motema mabe mais wenge tango ye wenge oyebi buloti ba beto 12 o matata 12 yana bandenge belé yana bandenge belé mais so za na bulo na yo ba oyelo 12 te wenge so za impoli ba oyelo 12 so ebi bulo te ba oyelo 12 yana bandenge belé parce que so za impoli na ba jara ba gisman nino ba oyelo pratiquer facilement 12 ba wenge wenge ba pesa pe éducation wenge za okese ba bandité to so raté éducation na palin okoya wenge à partir de momoni baninga ba vivre ndé ba zala na ba chef pour respecter okozo pe éducation mais so kozana ngote o banozo ba 12 o matata o no matate ceux qui posent foot à minervalité o bando matate minerval ba minerval on ba loba on ba kosa na bango wenge so yo zambulo na yo tikelo espace na yo osali musana normal mais ils ont la musicien mo ya wenge azalaki lobi ken bando ko ibise afuta minerval yeko autaki na yangola et bon on a futa minerval na wenge na futa minerval te na ya wenge na wimete na voyager na futa minerval te siko tango yebi musala te wana ne ba minerval ani zaka minerval nini ya mbongo pe na boyeto minerval mongo ya ba sacrifice mongo minerval futa minerval parce que yebi te za loka ba olakisa yo muto na zo lakisa yo futa ka minerval ba chef ou motivera ba mo mekas ba olakisa yo yebi te pour so yebi ba sengo minerval te
Bon, muto a yébité, bah, jouer déjà na test, bah, nini, bah, confirmer. Test, c'est bah, rosoyo. Mais ne bah, jouer, faut bah, former, tous la formation. Bah, reformer, ça, bah, chef. Dès que tu as besoin de formation. Besoin de formation. Mais si on a ya wenge, na na obeta mbamo, quoi. Na ndenge na ke ya fote. Na wenge na ya. Na obeta mbamo. Na yo ablo na pale. Na ina beti na rek. Na zate na wenge na ya ka wandola ksanga nzemo. Nzemo beta ka boye. Nzemo ezaka bote. Na ya ka na beti mbala moko. Ça dit, yo na rang ya ba musicien oyo. Bakoki ko reconnaître tes cœurs. Bazoui formation pas ya Weranson. Bon, on va aider à boulot na bango parce que yo y a boulot na ça m'a moyo lobby c'est les lignes na te nga na boulot. OK na boulot na nga presque ndunyo ça félicite nga na maison mère. OK ata ba chef na biso abetaka bien mais au moins reconnais-tu que vous rason na formateur te oui ata formateur prise nga na ndimam na ke asa formateur par rapport to na otala wengi na musika utana TV au moins ah solution na beta bien ah il y a un complémentaire, ça va. Mais ils ont des inspirations où tu n'as pas prise. Ah bon? Voilà. Au prise, il n'y a pas de drummer. Il n'y a pas chef, c'est bon. Il n'y a pas citatique. Il n'y a pas complémentaire, il n'y a pas citatique. Il n'y a pas soliste, il n'y a pas citatique. Il n'y a pas moutambo, il n'y a pas citatique. Donc, la tatique, on a des ça, on a des blagues. On a des mamans, ils ont des professionnels dans la casse. Autant que vous avez des sentiments que vous avez. Tant que mabino bimelango danger or que na simanango ouais leader yemo tapé ça makam yemo tapé saka malgré tout ba ope wazamo inspiration na bango misusu ba ko kotsa kotsa mais makam na mutu ya makambo uta pa ipona yemo au boss na lisolo beti awa na tuno 12 na explication na humain na lisolo beti awa c'est comme si l'obesoka auto loba asaki ba sortie médiatique pour dire que Weranson a libéré Werakanga ye. Quand est-ce que musicien Koloba que Wera Kangi ils aura par rapport à Yannick? Ah, oui, au Kangi, prise au Kangi. Il y a un musicien naïe. On travaille pas naïe. C'est quoi? À Kangi nandé. Pourquoi ba ou ba kenda belé ba déclarer te ba Kanga bang? Oui, à Kanga était, prise à Kanga était. On les a m'amené au privé. Est-ce que ça rappelle facile les Rosana na leader bobo vandi bozo solo là les tu aux attentes sous mission yo beta na première équipe ouais na première équipe ah, ouais. Et arrive à pe bo yomoko ta que drummer ya mouvement malgré bon. Doublure mais bo vandi pe na presse bo solo bon na za na rolo banaza titulaire non que c'était en plus na que c'est na chef T OK nous aurons occasion au solo na presse nous en ba réunion to salaka ce qui aux ans makamoro boye c'est très important aux ans besoin sur la prise aux ans CG au sur la CG ce qui CG mon maman est important ah oui ça prise ce qui prise en dimi OK pas prise bo solo li mais ce qui est important c'est au sur la prise et ça le président dit vous en avez fati béton voilà pour kutana il faut na le canon ah batali tactique ya mamu oyo solana président ça va ba lection solana président voilà solana boss ka boité on a mutu nene quand même lui il s'appelle Déblaison Tempo ya wenge musique à maison mère de tous années na plateau zo sala bien Jarou le diable azota la biso merci pour le message. Vous avez mis na platine metelo zo sala bien pour awa biso eza fierté ya drapeau ya ba diaspora na ndenge Angola awa. Alors leader tant vous bando beta bandi pena ko beta drum c'est-à-dire tu calculer plus quoi comme on appelle fona na ligne mandeti ya drummer o so beta pena un jour sur la comme pena ndeti na ba niveau ça la ndeti bien on va calculer mingi même bon ngai tant na banda na banda mamna nga drum na ndenge ya palais OK donc mingi na nota la papi kako c'est bon ouais na nota la ah bon
wana bimisonga ya mapoka apeto omoni na ndenga mabete elo krelo perita ubangi perita na ndenga retour na yo na musuma omoni Sebondo ayebani monde entier Europe, États-Unis, partout bayebi tala bapesa ekombo l'homme de kanchu donc na woya te na loba ba maramo bota msuza yango te nga na lobi na sens nini so eza na mutu bando sepelisa yo ke ezaye olanda ba linement voilà ezaye yango mona tango na ya wenge na kota mamo na tatiki parce que na zaidi ana tatiki on a déjà ok à part yama ils ont dormir ni na kino wana so beta pena c'est bon à part yama oh ba beta siko na bika ba dormir tout voilà pour neti ba fena so batiti na bango dia mama dom déjà to tia bango pembene to tia on po ya zade ba seguin bon basenga na otala Sebondo ya machine basenga na otala Sebondo ya machine basenga wana je crois Seguin obeta mbonda je crois Seguin obeta mbonda vient biso Seguin mignon maniata je crois obeta mbonda wenge donc basérie wana badide masela baza ba formateur baza ba fondateur wenge mais bali ba teke wenge ekokoma neti boye lelo vient biso Seguin na yebaki nande mbonda vraiment on a vu na biso titi na za batterie na yebi na ke Seguin mignon mbonda donc voilà oui betake mutambunda tina na tango boye pa amoni na dom vient biso komi dome na quartier latin c'est on a ba chercher des balles baza on a chercher des balles et c'est un bon dome nga na yebi Sebondo moni Sebondo atiki ba te na ndenga mabete Sebondo atiki ba nzela obuka na te omoni lelo zambe ayo ba dome msu ba loba oya leki oyo za boye abetaka boye mais soko landele bien ki Sebondo eza na kati na maamuni azobeta ki Sebondo eza mais fliang do atika dia ba prince na bien na ba à part wenge na ba parcours nyonso sali eza na seben moboy eza na ba prince moboy na banzela oleki obiso to yeba te so na ngwa beta druma neza nzoke za kayo eza ndeti nini na ba prince oyo tiki na ba place oleki leki eza blom so se beta to yeba te na ngwa za sima ya beta drum wana nzoke za kayo ekoza ndeti blo nini bablo oyo beta bablo oyo beta onga beta andeo ya wenge ya uswat avant wenge bablo oyo beta vokota wenge obiso tokoza na idée nango ke non e beta nango pe yoka na meto yeba drumer te bon eza na bablo rebelle msusu eza ba manque ya ba promotion ndeti eza na générique msusu tote obeta awa ezaki nango bien tobeta na balobe je crois na balobeso ezaki bien mais promotion ezaki te ezaki mama na générique promotion ezaki te mais elekaka bongo ok de blaison ndenge wenge fonctionnera ndenge wenge ezalelaka lelo wenge eza parmi orchestre oyo ebimisi bana tellement ebele ntango bino bozalaka na maison mère wenge musique à maison mère so bobike non na ba musicien ba bimi na bakoko wenge na bana ya wenge quels sont ba musiciens oyo lelo ba la fierté ya wenge la génération ya lelo mais on essaie banisi batutu bayebi lokola kotia lokola ba héritier Watanabe Gogan yemna eza uti ya koloba te voilà batutu bayebi déjà ke wana donc azobunda vraiment soda
donc blague et douter dans la minute où il m'tazo bêta à parier Ferregola à parier Jésus de Nias présent sur Ferregola à lobby il est pesé au lobate voilà il est pesé au lobate surtout tché to longoli on a la génération na bango la génération na bango Maestro Fabregas ouais Fabregas génération ya ba nabi ba misera bana nyonso ya wenge musique maison mère ne ba bimeli ba oba ça la fierté ouais Fabregas ça zo beta beta qui déjà yekuti basemo elo mo bima ekanga ikim ntolo bazali te mais na mincho bazali aza toujours à garder la bande na ye azo travailler normal bablo nezo beta partout Cappuccino le boga Cappuccino ah te obi pe wa yete yo sa fierté te ye niveau ni anomke il fera za na wenga za na formation akota na ben yete il est vraiment c'est le côté ya yo que Sony Cappuccino ouais c'est Sony azate banda pa longa wenga azate lobeso kutu totanga te lobeso tigre bon lobeso wana longa wenga betani lo te abete lo te omoni wenge wenge za na ba mpepe msusu yaka ezaka ye moko mukolo makambo o peso mpepe moko bo mais andere ya wenge ba o ba longwa wana o ba ganga ki ba osani ba oselo te ba oselo te so tel lelo eza ba président mso ba faire rigola voilà héritier Watanabe Fabregas Simon Mayele waya batina palais au cas de quoi ou a eu trophée aya ou la sa père na ye parce que on est toujours tangela nga soki nani ba Robino Mundibu ba osala pe nani ozotanga wana soki nani tigre lobeso honorable mutona musotanga nani Cappuccino Cappuccino le boga ye fa ke beta na ba Tanzanie beta na ba Tanzanie ye na kina obeta te abeta na ba Tanzanie bamboko na bango na bakati kuna wana ne ba oyoka ye mwana bango ta ba kisangani abeta voilà des blaisons ils ont ça là bien oyebi ke TV za radio te tozo kina biso faire déjà la fin ne kaka ne tozo kenango bongo ils ont ça là bien parce que tout na minute so bazotala bayebi ke des blaisons za na biso na plateau o oyebi ke depuis selon les adires il y a ba mélomane ba tunsusu balingaka wenge bi depuis pe ba Bercy mwana bakita wenge nenga générique ma animateur pena ninga za ya pression depuis ba brigade ça bati balonga wenge animateur pena za charge à wenge donc moi tout on est atisiko ba mwana Congo banani ba misem tous ba animateur tous bazana ba fonctionner na bango pe bien mais par rapport ya charge ya wenge animateur akoko kama mwana na mito moi tout ezali wana bango bato tangisi siko banda balonga wenge ba beta elo krina ba unini watu ba bini so na moro tena to zela noto animateur ni to zela foncer na bakenda voilà so ba place bakenda ba osani elo ni na ebeta ozo laksa na ke bato oyo ba musique bana ba créer bien ba bin samboka bazata net na mito ba fonctionner te mais brigade déjà auto bois que la biso lo mo boya yi moko affaire rando ezape ma kwa za ba na yi moko do Bercy mo na auto bois que la biso libanga moni wenge wenge tolo ba troté wenge mutapesa ba tati ko banda animation okiti na champ oye na simezaka ye moko boss okozana na cri mais oyebi obwaka yango te ye soki moto alakisa moni cri wana bwaka yango bo nde epesi flair bato bayoki yango esali yo mpe moto osali yo yango moni tatiko ezoya moro te eza eyebetama bastyle moko boye
tala eza makambo oyo salima oyo esalema na ntina Congo bato bozela bosanti moko te bosanti ndenge ye moko le roi de la forêt apesi batatiki oyo aza formateur ye moto azoforme ye moto azolakisa makambo tu bosanti moko te ezoya mpo nayebi ke bato baoloba trop par rapport mais moko te oyo ezobima bomona yango eza différent na biloko tu oyo ebeti na kini parce que parti ya babiloko mosusu baresisi yango na ndenge ya Londres parti baclip bamama mosusu esalema na ndenge ya Londres donc na baclip bomona mnaki eza différent na mama oyo esalemi na kini yaza moto ya babole kitoko ngema makana we ranson moto ya babole alors artiste retour na yo eza quand na mouvement parce que ba fanatique baza pe na besoin na yo orchestre eza na besoin na yo retour na yo eza quand bon retour kala mingi te je crois na sola na sebono ya machine chef na biso sola déjà donc retour eza na vraiment bakala mingi te na sisaka mamona osala ana Luanda soki sili donc on est orchestre nanga na mitso iluka yo zobeta te oza na Luanda doublure na yo muta obeta siko na mitso petit on a déjà na bengaki na yebisi fo ozala wana ka wana ya 8 ans ka wana ya 8 ans benga na za te ye fo azala wana oyo eza kashtigu ayebisi tobenga ngo kashtigu na mboko wenge eza bulo wenge soko ye zalaka concentré na makambo baosala na orchestre esala en plus travailler na palais nga avandaka nga baseri na avanda ya wenge nayoka sebono trop nayoka trop parce que mon avanda avant to voyager toke matadi nayoka petit nanga moko ya bapeti nanga bacrobate wana petit nanga bive obi sebono alelaka fort toyokaki jour wana pa prise babanda osala débat ya yo sebono esi prise abi prise etiona abetaka lokwa nga ayebisa prise etiona abetaka lokwa nga aza moto litoi et arriva pe yo mo pe aencourage azofélicite ouais tosolaka ye vraiment bato mosusu balobaka non sebono azalaka mabe sebono azalaka mabe te sebono azalaka bien sebono so mono na erreur aobenda yo atali so na yebi so omoni eloko ningo osala ya mabe tika eloko ningo osala sala boye mais pourquoi mingi ya bamusicien so ezaki akite fo balela na nkombo ya sebono te so omoni bamusicien oyo balelaka bongo seke eza bamusicien oyo balingaka bulo te po sebono so ozokima rete osola na ye te so ozokima répétition osola na ye te de blaison lobo changer discours te na yebi so vérité obimisi mutu malamu lobo so sona mama na show naoloba makambo oyo musique eza église te oyo eza tv eza radio te omona yo mo oseki te nalobi parce que aza mutu navandi mwa trop na voyage na ye trop nayebi comportement na ye so osala eloko mabe aoyebi so eloko osala eza mabe tika eloko ningo osala sala bo so ozokima rep akobenga yo na telefone okomokima barep po nini abonde yo na telefone ya kaka barep sebono oui Yama, un bon chef, il y a moins la chose à l'exemplaire. C'est-à-dire, quand on parle de chef, on voit la compétence, l'honnêteté, l'exemplaire et puis formateur. Là, ça dit, on est, c'est bonne machine. Musique à maison. Alors, l'artiste Webi qui ça les plaisir et on a un plateau. Merci. Nous arrivons déjà presque à la fin parce que le réalisateur est extraordinaire. Si Jean Longa l'a signalé là, ça, ceux qui sont en bateau, ils rejoignent ma dédicace la part na yo. Et puis vous avez un plateau à Awabi, soit ça les bango bien. Et puis ceux qui ont un message à relancer au nom de l'orchestre pour na Moro, tu profites aussi de le faire parce que ah vous avez biso quoi, voilà. Ouais, il y a Olobezara Moro Tezoya, déjà boss alobaki. Ma bien Zoya. Donc il y a un des obini sambo kakalate, boyoka ba Jamaïque, boyoka ba Colbert.
okoyoka ba roi sabo balobi muta pesa bileng mikolo yo na morote donc kalaté déjà bozwa mamu na bino ozolia ba damas na ndenge bolingaka bolia quoi. OK. Docteur ou le bezate kalaté morote zoya. Donc on a profité vraiment pour na ba dédicace. Voilà. Ba dédicace na ngam na awa na moni far ya basse. Far ya basse. Motema ya mère na biso Yolande balobi wana libala bosembo. Ba banda na pasi si lelo nzamba zo pambola. Kalaté azomata par rapport ya au kota. Nzela se fungwami quoi. Far ya basse. Kilo ya mboka. Namoni awa docteur Christian. Docteur Christian. Motema ya Joël Ngiama. Motema Joël Ngiama lobi wana pesu libala bosembo. To ya uloba mnezate. On a docteur Makasi, docteur Christian. Pa place oza ba salam. Voilà. Namoni susu merveille bopé. Motema ya divine. Mwana mwasa luka mbongo na ye. Na mobali na merveille baluka mbongo na bango. Voilà. Zama zo batela, zama zo tia maboko. Libala bosembo place boza quoi. Donc mabanga meze belete. Vraiment. Amna na moni wa Blaise Kaba. OK. Balobi mto soutenir nga. OK. Mboko hôtel ba séjour marambutu Blaise Kaba patron des patrons. Mto ya zate. O visa nini pa na ye na maboko na ye quoi. Vraiment. Na moni susa wanani mokonzi Alfred poto na poto. Alfred poto na poto tozalaka wana samedi dimanche yindaka mabe. Danger. Tokutana wana ndenge ezalaka kwa. Na kamama. Etombera jamais. Jamais. Wana mokonzi. Vraiment. Ouais. Na bosani te awa isusu nani Miflor. Miflor Mbezi. Miflor, babi mosa pembe. La reine du trône. Akenda. Vraiment. Akota. Na minto za Luanda awa. Motema ya santé ya olobezam na troté na bosante wa boa vida Fatou boa vida alobi wana mère de mère moto ayambaka ba mission na mboka oyo vraiment tokendaka wana todamaka ya kosakana te todame tobaye par rapport à mamu etali ndenge ezalaka kaka. OK. Balobi so yelwana fo leka na nzela wana. Vraiment. Boa vida. Pas boa vida Fatou biso. Fatou boa vida. Assalam ta soza quoi. Na bo center les millionnaires. Fils Mungongo. Le millionnaire. Fils Mungongo le millionnaire. Ah oui bigana bat mususu nga na ebité a Rio de Janeiro le millionnaire. Balobi ye million panelo hôtel. Ah bon? On a 600 ans et pas n'ebi que na ozanga tama 500 000 te. OK. On a mtambongo. Donc aussi na moi nga boka bati troté na yo bakizaka. Troté na yo za misiki quoi. Ya obakizaka nazana moi sina biso moko boazana mboko yo balobi Nick Boyenge. Balobi a changé ba couleur. Et moi pesi boye, Kalaté azona ba makamoko boye faut soutenir ye quoi. Voilà, vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée Awa Bisso et ça lit bien, vous avez des blaisons et ça lit bien d'être solo li et Banekino Souka. Merci à Chijanonga là de nous avoir réalisé cette belle émission. Merci aussi à Jela Diva, merci aussi pour la présence aussi de Nick Boyenge en couleur qui était venu aussi nous voir. Il s'allait bien. Merci Bongo na bandegonoso batinenga ba message rapidement. Je profite aussi à saluer la personne qu'on appelle Milinga ya Luanda Tiambezi. Mambote Komelayo, ils ont ça bien, j'adore Mercedes. Pourquoi ne pas aussi penser à, il y a immédiatement un iPhone Ruby Visor Aigle, en direct des congolaises. Il y a Ruby ou rien. Ruby Visor congolaise, n'a pas si moté. Moté nanga, bi dédicace nanga, et comme la patou qui a ma lumière à Lemba, ainsi que le boss Modogo Visor. Il y a Fijo Visor, Eloi Kanza, mon vieux, toujours, Negato Sola, qui Fiston Baoula, hein, Fiston Baoula. Yanga Yakati, Jaroul, le diable, j'assiste, Jaroul, le diable, et il y a Platini Metel aussi, mon ami personnel. Merci à Tati Fingila de nous avoir suivis. Merci aussi à Maître Boloz, Oshia Luanda.
vous avez besoin de faire des publicités, aux artistes, vous avez besoin de tourner votre clip bien, aux en conférence, aux en matanga, vous avez besoin d'être en direct. N'hésitez pas de nous contacter pour ces gens là, à mieux placé pour nous ça la makamwana. Dans le baraboye, kuna bango awa biso, le savoir ne ment jamais. À la prochaine. Ciao. Numéro dans une